Awa tozana Kalamu, na Kalamu donc en face à Mantongue et Bandeli à quartier Kauka, toza la 6e parcelle na Macadam, lupango eza 11 mètres na ndenge ya balabala et puis non aza 11 mètres point 40 na ndenge ya balabala liboso boinde tozomona kokota na ye aza 11 mètres juste. Donc wana awa tozota la distance que l'on place lupango ezali na Prince Victoire, donc place mitukezo le kawana nde eza Prince Victoire. Prince Victoire, donc outi Bibi Play, outi Victoire, ozokende en face kuna eza école de navigation. Donc eza 4e ou 5e parcelle na Macadam. Donc awa tozongi sou na lupango nde tolobaki eza na projet ya trop ya 2 niveaux. Total à voisin en face. Voilà donc awa eza hôtel ou eza en face ya lupango o na ngambu ya mwa rivière o eza wana rivière Kalamu. Donc yango wana en face bomo na nde tongami eza musika tena Macadam. Donc lupango yango yo eza na projet ya R+2. Donc o eza na kati asalaki déjà fondation na ye pour na R+3 mais ye a raisonner ko tonga R+2 bomoni ba mur eza esika ba colonne nyonso yango yo akomaki déjà na niveau ya ko couler. Donc awa etikala ka bacha ba poutre po ba couler. Donc a to na commune Kau ya Kalamu, donc na séparation ya mai ya Kalamu wana o na ngambo kuna parce que bomona ki hotel wana eza Matonge na ngambo boye eza Bandeli ya Kauka, donc eza 4e ou 5e parcelle na Prince Victoire, donc na avenue Victoire bache yango ezali bomoni fondation eza dans ya makasi ya libanga apo bache poutre de soutènement ba mati akozala intéressé à bengi bisoto solola 125 mètres carrés 90 000.